Aspect spirituel télévision, la chaîne incontournable. Awa toyali ndeko na aéroport ya Lisala na kati ya province ya Mongala. Toyali awa tokozela tozwa mpepo tozonga Kisasa tosisi meeting ya kafuka foto yaki na président Eli Martin Fayulu. Mais mokolo na yaki na monaki te po ete bato bayaki meke na aéroport. Tango na kozonga na tia miso na bi na lukana no tour de contrôle na kanga ata photo. Tour de contrôle ya aéroport Lisala yango. Tala, lakisa aiguille. Moni biloko ke tourner kuna. Tour de contrôle. Donc ezali eloko moko nde batongeli bandeki. Ndeko nanga yali kuna boye mwinda te nini te. Siko tango ya mvula. Tango matanga makitaka. Ye moko abata maka lolenge nini. Pepe ya. Kuna salle d'attente. Tourner normalement moke. Salle d'attente yango iwana. Ezo ndele toilette. Moni nde bafata. Et totangi quel âge to sibi université 62 ans après l'indépendance. Tala salle d'attente. Sika oyo boye 58 millions de dollars bauti ko yiba semaine okuna ko le kaki na Kisasa ko basombela Félix Tshilombo ba bintu kabatia na province 58 millions de dollars wana so ba katana 5 millions de dollars pamba piste oyo ça date oyo tout de contrôle et 300 millions à RAM et bongo 400 millions 600 millions il y a 100 jours bandeko déjà ce que dali boy est-ce que bazaka le foot ba momoko toza la série tolinga mboka oyo Lumumba kufi pona mboka oyo Mobutu pe abundi malgré yepe ayi moloki ya Congo pamba te Lisala sika botama boye olingi mondela to solo lengeni e pana na loja ezaka awa pe boye sika mboka oyo nana lokamba to nana loka gouvernement chilenge lutala 3 ans ata biki bakotia wate so protester to kasoni to yo kasoni oyo normal te so ikoloka te je vous dis pour ça que toi génération de tout ça ba boma 80% ba longola ba wacha wana boloko ba no bakoya peut-être na ba o batikala ma ba cohérent o bazali balingi mboka de basala mosala oyo boyete na tonde botoni vidéo wana mda bien. Aspect spirituel télévision, la chaîne incontournable.